www.diascongo.com na pesibino paso tumbote. Je vous remercie beaucoup pour la confiance bope sarabiso ok to salaka musala oyo pona lokumu ya peuple congolais. Lelo nazali na mawa na motema ya komona ba événement o ezali koleka na ebiki makambo yo. Je tiens à vous signaler que je ne suis pas témoin direct. Il faut un minimum oyo nabi 10% ya marge d'erreur oyo nako yebisa ke no tozwa yango na sens wana parce que tant information yaka ezalaka un peu pasi mingi na motema moto na ba sentiment na ba émotion ba yaka nango ba lakisaka ndenge penda bosolo ezali penda te mais mususu pe eyaka na bosolo mususu eyaka na ba sentiment mingi yango moni biso toluka to traiter to kuka to trier pour que to yeba si réellement information ezali ya solo tozali lokola ba média mainstream te ya mboka oyo ya ba occidentaux oyo bango soki balobi ke ba boma Russie na ndenge moko ya kosakana te ezalaka pasi parce que mona ke ba journaliste ba komi na lokuta moko ya kosakana te nga nazali journaliste te bandeko nazali peuple congolais nazali l'un de peuple congolais oyo lelo so na moni poko sezali na mboka na ngai il faut na koka koloba nazali citoyen mais bandeko makambo kokamwa tala makambo za koleka na mboka na biso na eko condamner mutu te na ekaka ko conscientiser na bandeko oyo babenga bi les intellectuels na bandeko oyo bazali ko diriger mboka na biso la RDC la République démocratique du Congo. Bandeko na okaki natali ba image ba memeli ngai lilo oyo soki mboka na biso zo bongate c'est tout simplement oyo nga na compara bango lokola bolimbisi na fingi bango bazobate mais je les compare neti ba buba neti bato moko mutu na bango salaka te. Qui sont ces gens-là? Eza ba chegete et ba petit peuple te mais tout simplement des intellectuels bazana ba 4 5 7 doctorats na comparer bango lokola ba buba lokola bazoba. Pourquoi je dis ça? Na fingi pe mutute na eko condamner mutute na simplement ko conscientiser. Pourquoi? Tout simplement à l'université tout universitaire batangisaka biso lokola ndenge nini tokoki kobongisa mboka wana na bopete nyoso na mayele ba scientifique bazali ba sociologue bazali ba architecte ya mboka bazali ba qu'est-ce qu'il faut faire pour que mboka na biso ezala évoluer scientifiquement parlant sur tous les points. Aucun ne viendra me dire que non, on ne nous enseigne pas ma valeur, on ne nous enseigne pas comment devenir quelqu'un qui sait réfléchir à tout moment, qui raisonne à tout moment, qui fait de son mieux pour que l'objet évolution, la technologie ekokako évoluer, mboko ekoko évoluer malamu, soki poko sezali quelque part, les idées oyo bango bako sangana bako bimisa yango nde muteko tombola. Je pense que baza wana bayebi. Pourquoi na comparer bango lokola babuba, ba uta, bato yo vraiment bazali kosala misala na ndenge moko ya malamu te. Parce que ceux qui bango le lomboka na biso ezako beba ezali faute na bango. Pourquoi? Parce que ba wuti na université ba yebi ba valeur universitaire metala le londe ba kosala. Lelo yo soki bango bazwaki occasion, bazwaki opportunité ya kotanga tina ba université bazwa ba 4 diplômes ya minene 5 ou 7 bazali wana. Comment n'engeni à combien plus forte raison bakoiko autorisé et puis sous silence bazo passé événement on a relaxabino. Je dis bien, je ne suis pas témoin direct. Il faut minimum ya marge d'erreur et kozala parce que tu peux ça 100% crédit na information tout ça kozoate mais lokola tout ça ils ba image directe. Nous allons peut-être vous partager Nabino pour que beaucoup de kotala yango. Lelo botiki ba ekolo ba komi koteka. Teka no wenze, teka terrain en football. Zanda ko ya l'état ou boboto la ndenge bobotolaka.
Mais ce qui est là, bokomi côté kaba parcelle, il y a école. Bokomi côté kaba école, c'est qu'il y a un grand danger. Vous qui avez des diplômes, vous qui êtes des docteurs en ceci, cela, comment pouvez-vous autoriser déjà na Athénée de la Gombe, basi bazui, donc maintenant banda koza, oyo bengi ba école nyos, lobby soki ba école nyos te kangami. Qui sont ceux qui vont diriger les pays? Bambisi banyama. Tokokoma wapi. Je prends l'exemple extrait, il y a discours, il y a président Kabila Ndenga Lobaki, même ceux dans Atana. 1, 2, 3, 4, 10 personnes honnêtes qui respectent les institutions, il y a Mboka. Je pense que Congo Nabiso et Lengezala, koleka même Chine, koleka Hong Kong, koleka Dubaï, koleka New York. Bazana ba diplôme belé, yango moni na comparé bango loka ba buba, na comparé bango loko la neti na fingi bango te, loko la bazoba. Parce que bango baza censé connaître makambo wana, mais lelo oyo batiki mboka ekende na ba situation à cause ya nini? À cause ya mbongo. Très chers compatriotes, mesdames et messieurs, le président Mobutu. Bokeki kotika batuwana te, aza la président de la République, aza la famille royale, aza la famille ya Émirats, ya Arabie Saoudite, aza la Donald Trump, aza la soki nani, bakoki koteka lisusu ba école te. Ne fils que petite portion, ya école jamais. Je suis contre Wanana Kotele Melabino. Je fais appel au président Kabila de stopper tout ça. Même si aujourd'hui ils disent, Eza, membre de la famille naye, je pense que les lots, je mets ma main à couper, place moi dans ya tangaka ou beba na batangaka, soki mutumoko aye a sombi école wana ou à sombi partie école wana, Eza na danger pour na bananaye, je pense qu'il va se lever pour l'intérêt ya bananaye. Il est papa, maman Olive, vous êtes maman, stoppez tout ça. Peu importe ezala nani, oyo azali a bengami na famille présidentielle, bon stoppez yango. Vous qui avez 25 diplômes, doctorat, veuillez stopper bota la kamaboum na binote, c'est très important. Ba poste na ba poste na ba poste. Nous faisons appel en ce moment, messieurs Raphaël Katebe Katoto, naebi kinzambe soki asungi yo, lobi okokoma na primature wana. En tout cas, vous êtes professeur, vous êtes intellectuel, vous avez des diplômes, ne tolérez pas ça. Famille présidentielle ou pas, stop. Parce que tout simplement, on en a marre. Allez vendre, allez chercher les concessions. Il y a diamant, il y a or, mais ne touchez pas aux écoles. Parce que bango wanande, bazali, bako remplacer biso, bako remplacer bino, vous n'êtes pas des immortels. S'il vous plaît. Famille présidentielle ou pas, stoppez tout ça, monsieur le président Joseph Kabila, maman Olive Lembe. Ne jouez pas avec les instructions. Nous devons respecter les institutions de la République. Yangone mute osala. Alors, bandeko, Nati Kabino, botala moi extrait, Yamuke, Oyo, ndenge ba policier na ye bakate soki ba policier ngo bazalaka lokola batu ou bien na comparer bango lokola bangulu na bana mike ba mama na bango ba papa na bango ba tindi bango classe tala ndenge bozali ko sala bango Zakari Babaswe mais bana wana okoloba te pona bango j'ai confiance na ebike beta sete wana ponge famille royale wana famille présidentielle wana ba stopper ou ezali construction ou vente, il y a portion ou une partie, il y a école, Oyobana, Bazako revendiquer. Aucune autorité politique, il y a opposition. Azasime Lokowana. Il y aura peut-être lobby, monsieur la maire, Menda Koleka, Pona Kolobake, Ezali, Papa Nabiso, Azasoussouté. Mais c'est Tshisekedi Azasoussouté à Kenaye. Alobaki, prenez-vous en charge. Vous interprétez ça très mal.
ngana esprit saint, prenez-vous en charge. Et ngolobake, refusez la corruption. C'est ça. Refusez la corruption. Voici sa pensée. Tant qu'on refuse la corruption, on trahit mboka na yote, on yina ndeko na yote, on batte la mboka no loko la président maréchal Mobutu Sese Seko, Kuku Ngbendu Wazabanga, atike la biso unité. Unité wana tozala na yango to lingana. 3x diascongo.com. Suivez Nassima bon to conclure Nabino. Boki mate bakosala eloko te. Boki mate, boki mate. Boki mate, boki mate. Tala modele bana bazoyela. Kimuka, nzamba kutana bine. Abeti gaz tala. Bana batu. Abeti gaz. Bana mikie boye, ta bana mishiba koti no plus. Ah nzambe. Tala gazi ko. Na be, Banga pause. Ata nga pause. Tala onda. Cameraman. Bon cameraman oso bazui. Tala polisi. Siko kanga o wana totala yo. Oui, polisi oso zaki yo moko. Tongo peta. Bango wana. Tala bako ki bana gazi ko. Bana moko na kamino. Bando. Bosokola longi mama e bana. Pasi zana ngatanga ka musika makamba boye bana soka tanga musika pasi. Tala bango beta bana. Tala bango beta bana. Bango beta bana. Tala bafani sisi wana. Tala bafani mwana batu na vele tala bango beta mwana batu kuna. Alunga kuna toko zo bango papa. Mer filme bango so ya to beta bango. Za bango. Boyete. Alungwa. Za bango. Ça c'est un bébé toi va faire bébé wana. Bandeko bauti kolanda pasi na motema tala ndenge bana bazako kima lelo oyo soki mibale misato bakwe na place wana toyiko condamner mutu te mais monsieur Kanyama bana baza sans défense. Tant vous allez appliquer la force qui n'est pas proportionnelle na événement au bana bazako réclamer. Oui, les étudiants, les élèves, les lycéens demandez chez M. André Kimbuta l'autorisation de manifester. Oui, vous pouvez le faire, mais toujours dans la légalité. Ce qui va passer bino bosali, ko buka babilo ko batute, ko yiba mapa mama wanate, tika bango basala, bo seng autorisation, bo réclamer, bo luka bavoka, école les ali, bazo bavoka, il y a toute une batterie d'avocats, bazana IDPS, bazana opposition. Bosenga, M. Raphaël Katoto, balukila bino ba bons avocats, po bakuka ko telemela, famille, ya Jésus-Christ wana, oyo, balingi ba no somba bekolo nyoso, po Congo na biso, et comme par terre, ba intellectuel bazala soute, ba futur premier ministre bazala soute, en tout cas, to sengi na bino vraiment, bosala ona kimia nyoso, désordre te, bolanda selon la loi. Nzambe azali mozali sina likolo, akotika biso boite. Moto moko te na sia mokilo yo aleki la loi divine. Et belé basalaka lokola baleki la loi, mais nzoka bazalaka toujours na se ya la loi. Mawa pasi mingi na motema, tala ndenge bana bakwei, tala ndenge mwana mwasi ya zoki, mwana otindi mwana na classe, mais mwana zoki. 3x diascongo.com. En tout cas, Ferroyo à suivre. Restez toujours branchés, restez connectés sur 3x diascongo.com. Les lots sur moningan de Konabino, flash ou basson naïe pour nous la flash yo. Et ali parce que mon Congo laï. Beauté naïbité, mais naza ne sengo, naza goloba, naza namawa.
Pourquoi esengonanga? Parce que naebike tout simplement produit miracle bimi na kombo ya Maxi Bio Café ya umutu ezali ko salake ngai nazala lailai nazala na sengo nazala na courage pona telema pona loba pona bana oyo www.jazzcongo.com. C'était votre humble serviteur Flash Wabasson sur www.jazzcongo.com. Yaboy. C'est Bio Café. Yango. Oh, on en est avant. Sous réserve. Yango te. Wana mavuanga. Bivungi sepesi bima vuanga. Obligé oh là la raté. N'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande. Hémorroïde. Et vous dites, oh, diabète. Et oh, nini, oh, le colonie bako. Nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio Café et au salation de lengue. Tomela kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango, bona santé na biso.